Mindondo azalaki mwana mwasi moko oyo ayebaki kosolola na ngai makasi ya kitoko, ayebaki kosolola pe na mundueri bele singa pasi akeza nango obita mundueri abeli Mindondo na atiko lesata baposo moko na kati te ke isangi aki notala mundueri tiki mundueri na mort tato ye na isobe na mama Yvette moso mundueri tato otika bango na ndako mukolo mundueri akufaki. En tout cas, elle est bien en tout cas, il y a pas mal de Nzambe. Quand nous avons battu malam, ils ont longola. Et puis tu vas la même masana qui toko, il y a un rapport ils ont longola. À Canada dans nous autres mal. Et comme tu tu toko na mabeli na rolela. Si vous n'avez pas Mindondo ngo yemo susu. Akufi na kasi maloba na rolela wana. Yesu ngabi de communiste ezongini yemo de Nzambe. Kindogeza ka te ko bandoko bali araba. Te bandoko si bali ka alimite yo bonga na vie. Alinga toujours ka anuiri ka yo misane tambola raté. Chaque fois que tu en tout cas liwete arabe so. Ouais Mindondo était ingai ke tous ala malamu na mokili. Ouais Mindondo était ingai so makasi ke ndeto za boye. Tous na bolingo biso na biso to linga na rapide tous rapide prudent na vie. Tous rende prudent na vie était ingai ne to yeba liloba Nzambe. Pour moi na pe ayeba liloba Nzambe. Ça ne dit pas que si au sein de la mingi et le but est que de au sein de la mingi on a allez on coupe à tête ah et ça la pasteur et ça la sango et ça la nani abiso bandi biso nyonso ato au sein de ma case ndeni to semble pas nzama batela biso mais so te comme na temps nzama obengo okeka donc il te bonga marathon de mettre Mindondo otika biso ya tiki biso ngai comment gawo na bazaka la simpia gawo la simpia raté gawo la si yuma zoba ngam na sala combat gao na po so na mboda benga alonga kono za gao na phénomène tina poto so bi changa na za gao donc zanga batamo bo respecta pe biso bo mona so ba wumbu te ba nte batambo bo respecta biso oya yoki anga batambo bo respecta biso ba bola bo respecta biso ne dinga na mo bola naza na nzala me naza mutu nzala te babioza mobola ya suka ya batate ya wala binde ngwana kosi wala binde na kosi po lupango batala nga na lupango bo mobola ni mobola na lupango batate ya mobola kaje o mona bambongo na batate ya tire mutu na mutu na mbongo na ye so boza ba docteur est-ce ba docteur bino munzo boza na fimo yo za journaliste Mathieu yo le kana yebi yo na ba TVS na yebi ni est-ce que wa mobola Congo Glody Asika la mignonne la mignonne très simbelenga bro kata chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'immobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Le numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas, nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance ya pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça là kaba produit naturel à base de fruits pour réparer ba poso. Ba papa bobo sanate pour na mandefu to réparer kapé ba bouton ya mandefu. Ba mama toza wana pour arranger poso, pour sa uniformité. Kolongola ba nduta kolongola ba tâche. Donc boya bozala bienvenue la Grâce Beauté.
boy, kero bate. Nzambe Yo. Otani. Ozolula ya man. Ya yoka koki kokoma bongo. Na pomade awa toza. Na pomade awa toza. Ngai mwasi na ngai okuma. Olingi osomba pomade naturelle awa toza en ligne. www.awatoza. Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, ya kosomba pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, et Salamina Banamboka ba Congolais, na banzete ya mboka Congo. Bokeba na pirate. pour la COVID Sabamole, Mupende, Sinapetolo, Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi evimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. La pomade Awatoza. Moi c'est un pas comme qui bokon. La pomade Awatoza. Merci, toujours Mathieu Bonché avec votre émission PC La Plus Plus. Merci à tout le monde. Barota Labisso, Mathieu Bonché, je suis là, toujours Elenga Congo. Donc, elle est là le 1er août. Et bandeko belé bazoke ba cimetière, bazoke au sala maman belé kotala bandeko na bango bakufa. Mathieu Bonché na cadre ya Moussala, je suis là toujours avec Elenga Congo. Merci à Tracy Mbelenga Po, Lodi Diasuka aussi. Merci à Rodrigue Apula, héritier du trône. Rodrigue Apula, héritier du trône, merci à vous. Merci à Guilain Sako, très responsable parisien. Merci à toi, Bibi Mapesa, Maboko Bank. Merci à Ange Mapesa et Tobo Sanité Bandeko Nyoso Batala Rabiso. Donc, merci à vous. Mathieu Bonché, je suis là avec Vegaou. Vegaou s'est préparé, Bazo Kende déjà, cimetière. Et Baouti Koutou déjà, Baouti cimetière, Kotala. Et papa Mondoueri Watika Biso pendant un délai. Vega Obon. Mouké Mathieu. Bah, tu outi te, tu zo kende. Ah, bozo kende. Yo le sama bango ngapo ba bien bouteille za makasi vraiment. Tu le sama bango, mais tu zo kende na nécropole. Groupe zo keboni. Bon groupe banda émission passée to sala ina ngai na messe. Tu sala ki émission wana, ya ki messe. Oui. Alors mais ça y samedi biso bana répétition lundi. Donc maman matin to tiki nanu. Aza immortel pour biloko nezali. Ils ont la télévision, ils ont la YouTube, ils ont alors, tu bannis déjà répétition chaque lundi, mercredi, na Waville, na limité salon. Quand tu as marqué la limité salon. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Papa Carlos, vous entoko et maman Baotalabiso. Donc, la musique, papa Carlos vous entoko. Et merci aussi à toute la famille ma pesa baota la biso. Mais Vegaou marambango sugindengeni tokaki Vegaou bazolinga baboto la groupe jusque là et le remont quand même salamité ya mabe. Te na yebité o bazo sala ngoti sikote na kuzu bazana bango. Mais en tout cas conseil ba vieux ya mikolo vraiment ya commune Njili ba notable na biso donc ba grand conseiller oya biso ya ba artiste ba conseiller ba beninga matoyi soki na yoki awa ebima awa poso nzolandi kaka bato yango bali ba district biso po to sala boulot bien te donc na ki be ba on souté style na ki ba on te ba sala o ba moni ba sala mais ba yeba ki liste boy ezaka mi balé ya biso na esobe so sangi liste boy ya mi balé ezaka liste boy moko po Mondoueri Gao et ceux qui cita, ils ont tout ça qui list boy oh lelo list boy original. Mi balé balongo to tient na Mondoueri qui est na linga moko na maison mère. Et sobe à la list boy fondation. Vous comprenez? Alors oh bazo ça ba pesi un conseil na bien pour la deuxième fois. Na landango te eza distraction. Mon kindegeza ka te ko bandego bali araba. Te bandego si bali ka alimite yo bonga na vie. Alinga toujours à nuire kaka yo misane tambola raté bando nzu ande wana mais misane bango bakino lobaka n'importe quoi pas yeba oh vega wale $2000 na $2000 pour na kamo ni soit ka o makasi et soit nga poso na kanisa na kana makasi na kana c'est pas na ngote
po ezali nini ba musuku na poto kuna o ba kosunga po ba sunga po na makambo ndweri to ba sunga po na makambo bibu na tikali e komi ka ko kasi ba monge bele bozaki wana poni ba ndo sa ba spéculation mo ya lukuta ke ngale kimbongo mais nzamba likolo siko bango mo mo yoka nso ba musuku ko pesa ngambote te ndina sa pe mission musuku na katia na pas na sa de mission maintenant qui veut bango te Mathieu. Merci beaucoup Vegaou, santé à famille à Mundweri, maman na bana boni. Santé ça bien. Ça bien lelo ezalaki ke na ke na bana to ke na bango kuna. Mais na tala c'est très tôt. Mundweri bana ko na sema belina ko zita 3 mois te. So ya ko zita ba inane na wako me bana to ke. Mais tala ka choc wana. Nicolo a tout kuna Mundweri allez. Ngana zo bango sina kenda bango na cimetière. Na ko sala monte. Quand même ba visite bozo zwakaka ndenge batu bazaki belé na matanga par rapport ya papa Mundweri. Visite aller et puis ba ndeko belé pe ba tala maman Yvette na bana ba te belé ba ko kuna. Ngabo to mangolo bete ngai papa. Na za papa oya bana wana. Do wana ko lo bate wana ko chak na ndao na pe ba yak. Ngame na kenda kuna. Do Mathieu eza moi passe. Famille est bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On continue. Merci à Guilin Sako et les rassembleurs. Guilin Sako à Rotal Abisso. Merci à vous. Merci à Rodrigue Apula, héritier du trône. Respect à toi. Boni Boni Basangoya. Anita Apula, maman sociale. Et merci à Odilon Mampouya Venanga Moko. Merci à Jean-Paul Kalema. Rotal Abisso. Merci à Salon Bisti West avec Vienne Abisso Landou Muzinga. Mokonzi Arène ezalaka moko na mama Lili Pousse balobi salon d'esthétique na kati Arène bana France to tonda ebele parce que ils ont un professionnalisme en saranaté mais Vegaou on devra Koufi pas même pas 3 mois sangwaliwa lisweye Mindondo Solange Koufi et au salaboni ezo salanga pasi makasi pourquoi Solange wana Mindondo azalaki mwana mwasi moko oyoyo ayebaki kosola nanga makasi ya kitoko ayebaki kosola pe na Mundweri doele singa pasi akeza kanongo oyebita Mundweri abeli Mindondo na atiko lisata ba poso mo na kati te ke sangi akino tala Mundweri aza okende ya mingi et puis na démarche Mindondo na ozala po azali chargé à protocole ya nani ya anti-PCS donc esala pasi makasi ngana zo raisonner siko tango Mundweri tanto uti morgue toti Mundweri na morgue tanto yena isobe na mama Yvette na Mundweri tanto uti ba na ndako ko Mundweri akufaki en tout cas elo ezo moyenga bien toi Mindona bamani mabela bi nzambe poni yozo ka batmalamu yozo longola aw et puis bato basala avec masana kitoko ye wana ka po yozo longola akanga na nzoto ma et comme vous dites toni to kwena mabeli na ye na kolela sikona ko simi ndona ngo yemo susu akufi na kasi maloba na kolela wana yesu ngabi do comme ni ezongni yemo zo nzambe ye pas jouera très bien alors jouer qui tore moins que dans le bezate et puis abina alors bina bien oui ana ballet national oh mais ya RDC ballet national amuta ballet national ana ballet bina ka deux fois na percussion au sanate na mbunda na bina rapide au sanate ya wana tana comme na niveau ya kokanisa makamwana wasalaki pour Mundweri ti tokundaki musala salaki makasi vraiment ya koyamba batu ya kotambula passer par là pour funérailles ya nani ya Mundweri le kamalamu na fikini yango mama chezo pesa nga pasi makasi mais paix à son âme mais les loba artistes bozoku fa pauvre trop les loba bi Mindondo seli gouvernement congolais trop mais on dirait vraiment à coticité par rapport au gouvernement remercié. N'abiga ba question c'est pas Irène Makalebo depuis Allemagne na Otala biso grande sœur propre Irène Makalebo et là on y vient gao c'est un peu na gouvernement congolais au bino bozo sala musale belé mais les lo bozo ku fara pauvre comme ka o maman livre oh boy mais bino moko savoir la bino ezo pesa bino bon na singi na olebe o maman livre oh boy maman naza mécène ya
ya théâtre alingi art dramatique to théâtre donc yango wana ceci nezalaka biso to kende likolo to mata théâtre na biso donc va valoriser théâtre na so yango wana so ba likambo mama takanga mutema te soko amu artiste comédien moko ana pasi alandelaka atana ba soin alandaka asungaka donc abana continue pe ko sunga wana to ki côté mususu apo biso ko te yo to benga mama livre to benga tamzi to benga na biso pété mais na mutema na yimo na mutema boboto na yimo ayike nana kufi nyato na za malade kingandi ate poto sunga mama no moni wana ko to mako le bezate oh asale pas mon weri pe bana en tout cas vie na yima na yebité en tout cas vie na yima na yebité na tia pe ko yeba ngote mais batu nyonso oyo bayebaki mindondo to bayebi mindondo po komone ekufi nanu te nato bimisi nato kundi ete po bayebi bazoredi ete bapel tozozwa ke mutu ayebi mindondo ayebi ne yete mais mone mutu ndaza kolela ezosala mapasi make mindondo ayebi te yenda ayebi mindondo mais kolela ndenge wana po ni bonzambe po na nini pa na moni mindondo asalaki manzambe na ye epi mindondo nde bayebisinga likambo te c'est salami le vin il faut le boire mais balule ne akufi bato ba comprendre kufa yango te oyo liboko pasi ya crise ya kufa na biso mo kuzo lekela biso toto kutane kala mingi te bayebisa ba moni mindondo en estrase na salle mo na masina bamoni aye kotala répression de best po de best aza mpe na comité na so ndpc ya solo aza konanga bia alonga ngazoleka bomwana komona ya tena kendako bongo na yoka pese ya deju so tozina ko mindondo ko ala liwana ete yoni vegaou lelo bino ba comédie bele pe ba olingana te ba otsala ba poisson ba boulé ba rozala santa kutombele liwa lelo ya mindondo bozaki na ye azaki na santé ya bien mbala morara akufi yo pe bozaki na ye bien liwa na ete yoni donc liwa chaque fois que muta kufi en tout cas liwa ete arabiso oya mindondo ete ngai ke tozala malamu na mokili oya mindondo ete ngai so makasi ke nde tozalaka boye tozalaka na bolingo biso na biso tolinganaka pe tozalaka pe prida na vie tozalaka nde prida na vie ete ngai nde wana toyeba liloba nzambe po mwana wana mpe ayeba liloba nzambe sandi bake soki osambelaka ya mingi elobi te ke nde osambela ya mingi wana ale okokufa te te ezala pasteur ezala sango ezala nani ya biso bandimi biso nyonso ata osambela makasi ndenge nini tosambela mpe nzambe abatela biso mais so ekomi na ntango nzambe obenga oke kaka donc tobongamaka tondimi ete mindondo otika biso ye atiki biso ngai nandimi ete mindondo otika biso ye wana atikaki biso donc pasi ezobakisa makasi likolo ya pasi dona na pasi ebakisi mosusu pasi ya mindondo mateya na ngai yango wana oyo etei ngai yango wana toyeba liloba ya nzambe po mokolo tokokufa tokende bien lelo azokende kala te matanga ekobima mpo na yo vegaou na tala azalaki nango na oyo asali na pays na biso ozosenga matanga wana ezala ndenge nini mpo bolela ye bien bon nde balelaka mundu eri mpe nde baleka mindondo po mindondo baza icone nde mundu alaki icone mundu ba icone to ba icone ebele na théâtre na bansaka la ngai yo icone toze ebele mindondo mpe ndaza wana icone akeve ma icone na mwasi akufi donc nde balelaki mundu eri nde tolela ba sans souci nde tolela bato nyonso nde mpe kolela mpe kaka mindondo balela ye malamu tolela ye malamu na honneur nyonso tosisi na yo nayebi ke bandeko ebele baotala biso toute la famille mapesa Ivi mapesa Bibi mapesa Maboko Bank Lili mapesa Ange mapesa Pichou mapesa prêtre la Bossanité Déborah Boufano Yamatou Ibdol merci à vous Georges Kaloum et l'éléphant de l'île Vienanga Ilando Muzinga landela ba faire ya Vegaou atkali président la groupe et ça là vraiment bien merci à Tracy Melenga Pro et merci à tout le monde qui a fait confiance tout le boya le boss business bah merci na yo Souka oyebisa bango bon message ya Souka
bino oyebeli ne mokili ne balobaka ese gawa tika na groupe esa okoka charge wana okoka ya na expliquer batu nyonso bozola na bandeko eza charge mais yeba ke charge yango ntango ndire baki vivant ngape na na charge wana pona ki vice président et puis fondateur mundiri pe président fondateur pour to sala mouvement wana charge ngana zo mona ya makasi ezani ko charge na pesa ngo to na bino ndebo décharger nga na sens nini so moi makoki ali en tout cas mbongo ni botindela nga po na na posa pe na za na caméra moko privé pour to lenga na chaîne mais caméra privée biso ngo to sala bilo bino vous sepelaka alors na bino nyonso ba beli ba pharisien Masidi José Wanduka Philibo la papa lengi maître Shunglai ya na nga propre onga landa Jean-Paul Matuba na Hollande yaza évangéliste en tout cas bino nyonso bopesa maboko na ba yo na tangité vraiment botianga maboko po mbongo surtout mbongo bilamba talaka leader mbongo bilamba nazaka nango po ezala bien yango numéro na ngai nazosongela ngo kaka 089 59 44 761 na reprendre 089 59 44 761 na obazali pe awa obazola nanga pe ba domas bino nyonso badani nzola meso boze belé bino pe bo soutenir nga ezaka na mbongo te même pe moralement bo soutenir nga et puis ba passer mingi bina ba sango abe gendongisi la abe aimba sai na bela kuna bino bo soutenir nga côté ya spiritualité po nazo meka mame ba meka kaka ba meka kaka ozo sani nazo meka mame ba meka kaka. Merci beaucoup, merci à Keren et Keina Ngempao. Bon anniversaire à vous, babi 10 ans. Bama passe à Nabiso, ya Bibi ma pesa ma Boko Bank. Merci à Apôtre Nabiso, à Nabiso. Apôtre José Moutima, na ozo sala pour la Mathieu bon chez Apôtre José Moutima. Merci à vous, Rodrigue Apula, héritier du trône, respect à toi et merci à tout le monde. Oh batali biso me vega poto si salayo. Lela ta mwa muke na comédie ça la bien et c'est per sa bandeko nyoso ba otala biso po olela na biso matanga na ici la lelo ni lelo premier 6 matanga o ngana ko sala pa na mission kaka ezande muso ozo avwa na muke ozo avwa te voza okauka ngaga welo ndo ano sala katala ka ba masika mwa muke te na betaka lisolo mwa muke bandeko na Arabie Saoudite mukonzi ya Arabie Saoudite mvama mo ayi wana kina mbongo ebele bon bandeko na nga oni so yolanda na beta lisolo mo muke lisolo wana na yoko pa mettre agweka koloma kofi na yoko pa na ye na tricher ki na boyete me boyoka lisolo yango so bino ko tricher bo beta yango na Arabie Saoudite mvama mo na Arabie Saoudite akina mbongo ebele. Alors le pas on est pas bakota raté. Dans le pas on est à la piscine mo sala wana atiaka bangando. Dans belé. Bon, à cette fête mo dans fête tabisi bateau, fête mo à l'occasion de rien. Bato ba ye belé mec biloko belé abina bisi bino ka po bolia bo mela po nambuna abo ya bokota dans le pas on a ngati. Quartier mo ba ye wana ba lié ba meli. Et comme il air mo boye, alobio na $100,000 yango na le bomoni piscine ni na kati o bangando na lingi bino botele mabaye mo batemi kota mai abi na lingi oya ko nager banda awa akoti ti abimi kuna $100,000 na pesi ese bandeko na ngai bangando agiso ate ba 50 ngalo na mai na piscine ngo yo koto nager ese bakolia ote foliama mais abi $100,000 yango yo akota bato azaka tabi bona bakisi 50 $150,000 or kota nager à tikuna a compter 2 minutes une minute va na mai mutuka jum nager batu baganga tia bimi na kati balete ngano mo uta lete abimi na ngambo awando lela aye wana baba abi tia ko lela $150 na yo yango azo lela ka babite boto bakisi 50 ozo lela na somo na dino okota na kati azo lela habite
Ngaba na zo mbongo bola sanga mutu atini na mai. Nzo batini na mai. Ya mo asu atini na mai. Ya mo pa mela mali msate. Moni ba mal nécessaire ngando alete mazumbongo. Histoire na eza na ntina. Yango pe batambongo na bisoto, batambongo bo respecta pe biso. Bo mona so ba wumbu te ba nte batambongo bo respecta biso. Oya yoki yango batambongo bo respecta biso ba bola bo respecta biso. Ne dinga na mo bola. Naza na nzala me naza muta nzala te. Ba bioza mo bola ya suka ya batate ya. Oya libine ngwana kosi. Oya libine na kosi po lupango batala nga pe na lupango. Bo mo bola ni mo bola na lupango. Ah batate ya te mo bola. Kaza o mona bambongo na batate ya te. Mutu na muta na mbongo na ye. So boza ba docteur. Est-ce que docteur bino munzo boza na fimo? Yo za journaliste Mathieu yo. Yo le kana yebi yo na ba TVS na yebi ni. Est-ce que wa mo bola? Oyo le ki ba ali. O ba le ki ba zali. Ngai koma gawo na ba zakela simpia. Gawo le simpia kate. Gawo le si yuma zoba. Ngam na sala komba gawo na po. So za na moda benga alonga ko no za gawo na phénomène. Tina poto. So bien tiens na za gawo donc zanga. Merci beaucoup gars. Ba phénomène ba le phénomène est so bien na phénomène. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, ça est fini. Merci à tout le monde. Tokutana Mbalasima toujours avec Mathieu Bonché. Merci à Elengia Congo, merci à Fils Lasei. Merci aussi à Setoulas Babodi, Nabosa Nyote. Merci à notre patron, à l'hôtel Abisson Guilo Sako, les Parisiens responsables. Merci à Anita Apoula, maman sociale. Rodrigue Apoula, la Bossa Nyote, héritier du trône. Et merci à Noëlla Sagassa depuis les États-Unis. La Canadienne, Jackie Kapinga, merci à vous. Déborah Bofando Matuide. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro, toujours avec Mathieu Bonché. Et pourquoi pas votre émission PCLA, plus, toujours Elenga Congo. À la prochaine. Bye. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata.